Kolinga mibali nyonso kobebi sanzoto pamba pamba okomi lokola fula fula matete yolo gaba masina ipopo pemboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Kolinga mibali nyonso kobebi sanzoto pamba pamba okomi lokola fula fula matete yolonga ba masina ipopo pemboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondelio na fukamie, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo sala laissez tomber mazela wana laissez tomber ezaleli wana Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na piololie, tika, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo sala laissez tomber.
Toi moto, d'abord bonjour. Toi moto, Vou pulsar. Karibu. Bonjour Baya. Comment est-ce que Yambi. Donc on t'a dit ça Voilà, on peut essayer. Ah, Pondo. C'est un grand plaisir, une grande joie. Il y a Osanganana Baya Nangai. C'est là qui m'ont reçu na groupe Salongo, na bani na quelqu'un. Et lelo baye na cadre ya matanga ndeti kufela ki mama Bolingo. Et tout okutana lelo to sangana en famille to lamba bisomoko ndebo mon ba mo ambiance wana les ambiance to kola na groupe Salongo. La famille demeure. C'est une grande bénédiction pour ma maison, pour yamba patriarche na matriarche ngai petit na bango. C'est vraiment un honneur pour moi. Et ndeko mesana pour vivre dans la simplicité malgré chantier nanga baza awa nanga ile na bango pour passer un moment ensemble. Et puis tout le monde baye bango bénir nda bando sambela konanda baza servante de Dieu. Mama belaza mosambeli depuis Kito Zalaka maman ya bima ya kala et maman moi je suis catholique kala vous savez mais depuis le croyant Kimbangis vous avez bien parlé je vous invite voilà ça va Yambi oh non vous comme Mikilis voilà, elle est sûre qu'elle est mon place là pour ça. Soso même déjà un problème. On va ça déjà dans soso. Va ça les soso bonia. Ça fait ça déjà. Il y a mon qui tombe quand il mourait il y a soso. Ah voilà, tu as soso ça déjà. Il le connaît ce que son nom. Combien de soso est tu as la photo de ça. Non, comment ça tu vas tika ngwa? Ah, trois là c'est quoi tika la grâce. Viens récupérer les trois poulets au petit toyer dans l'hôtel à congélateur pour un bino. Comme ça au bino bobo c'est déjà passé au lait. Voilà. On peut les amis donc tout le monde makala bapelisa bango basuku tokobandani babola wana ndenge nasepelaka mbabula mosusu akala po mizozolambika na babesokuni mbabula moko zela na mibela mvula ngo ezali kaka tokomi boye kwa ekati yaki ndeko na biso kitoko makasi kitoko
tikabukile sala makambo ngala bikutu mama moko babetelinga lisolo babetelanga lisolo mama wana pena ndima na ye mwana ne ya bali mobali mpe ya bambongo makambo nyonso titi nzoka nde azokende na ozela fiance na poto mais awa na kisasa aza na libala mosusu abala na ye mpe avanda na ye titi basali mobali wana ku babendi ye mbongo nyonso ti soki mpe ndenge nini mobali asali crise akufi mwa mosa monana te na monana ye na famille oh là là bamonana te bazwa nzela bakenda mabombe yo ozali kosala bakola moteya mabe trop surtout nga mpe na bombelo te nazo pena konde na yinaka yo basera na moni na mombele ozoleka boye na poste na baompela mabango za moteya mabe kovanda na bavanda mabanga babanga ko bamba ngamna tuti na fondo matemba wana penga mna ile na moni batini ba foto bo sala podi na ukabo ngana ni makambo sio na nyaki sio na boma mzee na bosa ni foto kwa foto za kila mzee na kama unja matiki la tuabi na hiyo na mzee ndio mzee sasa pole kwa tempo na mtendo kama ndio ndio mnyana tukima kwa zwa msacha biso na taxi tuzomanda kusema on est là ko sala li parti ma business na bosa ni pièce en surtout pour les enfants bomengwa bana na ngai Tout pour mes enfants. Tout pour mes enfants, bomengwa bana na ngai. Nkolanga bana ngai na toucher mutu mususu mais li parti te oh wana nzela ba fan na mais li parti sa kiche une fille talaka ni azalela ki bobana nyonso walingi li parti siko ngai nakeno ko sala li parti mabe na okufa kaka ti barolo na pensa va suivre ça télé réalité voilà tozonga bien mama kene olamba bali na biso ndenge bazosala matembe donc moni ke baza baartiste complet voilà artiste complet asalaka nyonso voilà azolamba akosala eloko boye donc artiste complet azala boye artiste ezalaka te ke nongisanga artiste moko boye na kolobela te kosanga ngo eza malamu kamisinanga na seki naloba komoleki asali na artiste awo azolamba biloko ya tie mwana mobale mwana mobale azolamba mpenza donc ya grave sai natangi nanga kombo te bayebisanga artiste moko azolamba sebilisanga kamene non alobi ke artiste comédie mo azolamba parce que nebi ke ça ba télé réalité lamba pensa très bien donc ça vraiment voilà alliance sala biso to surprise comédie yango mais bon à voyager mama na mona kibino na vidéo ozaki na peshanga na Anse Luzolo et c'était par quelle occasion ici peshanga na Anse Luzolo na mama bele Anse yaki mpona makambo ya Anse yaki makambo matanga peshanga makambo oyo ya bana wana na mwa yambaki bino place mona restaurant bozolia bosa vidéo boye alingaka makambo wana parce que biloko wana ebimisaka tous mboka ekoma ndenge ekoma polémique asalaki basalaki tozalaki kaka l'occasion mwana bino ayambaki bino voilà merci beaucoup mama mwana nyonso akoyamba biso aza mwana voilà donc tobota bango nyonso ndenge nga nalobaka toza bamama tobota bato ya maboma donc lobi tozalaki na sai tozalaki na nani na Anse Luzolo tozalaki mpe na nani amis so bango nyonso baza bana na biso bato ya maboma tondima bango nyonso sosko biso bajournaliste to invité bino loko ngai na invité bino peso bon ayo yawa sekondo te na ngai na invité bino na lesa bino na mesa bino mama mabe ni mama nanga mais soki taille mon année toboya ok joueur aya alesi biso amelisi biso journaliste aya alesi biso amelisi biso nyonso ata moto atekaka kwanga mpe aye ayebi bolia bakwanga oyo mpe atekaka likabo aye na makabi tokolia te bongo toboya bwana ok ça va ngai na nzela président Lombe na ko invité bino tokena boluki place bino bolinga toke melabole boye mama ça va nga mwana ote nazoyoka na ngai nazotala nde président Lombe te mais problème te pas pour ata na bango fo na calendrier na bango ta na bango ya mobu nani akoinvite ye nga na ko invité bona na restaurant melo ekozela événement po nana yoka ye kuta asombela moto ata loko mokeme na invité Papa, bato bachange argument mira bengisa bato
Et puis azoloba luka place place balingi ngala mabango bazoloba nano sombela moto atakoka te bamona te siko ezali événement nini ezwi yo batindi kotinda te atuka ngai nazokamwa na ngai papa yo mpe ozokamwa ayeba ke mira akota nyongo te tala donc andimi kokota banque lambert donc makambo échange omona mira na ndenge nga nayebeli alobi baluka place bango ya bokoluka place ndenge abi boluka place bakoluka place boke bovandi bolie anyamuke alobi ngamu na yaki na bango awo te bango esili bopesi voilà merci merci yo tolanda po alati nini non merci alati pembe ata président le maire na yebi alati pembe na la série makasi mais c'est ça idée na yo mo ko sérieux ko lobi baluka place yé wala c'est maman na yeba yo qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça fait c'est ça que perdre 350 c'est ça voilà yo ndimi papa malamu yeyo ko bango azaka bosuka moni ake pa pasteur église la bango ake ko lobale pasteur apesi balari ya ekima nango toyebi bango je dis le la couche soki pasteur apesi ya bimisi mabezaki ko pasteur ye moko pa moi je travaille nasalaka wana kati songe pe nasalaka naza mo activité nga musu ba nasalaka tuanga na yoga nan te ça yoga contre la vie bâti ezala mokoni ezala mokoni bango moko nde baluka bayebisi ya professeur mbele bayebisi esili wamba mais mira nga nazolinga yo luka place naluka place boya awa Nuna mpenza te donc nazomona te tata leki te natindaki na lobe epai ya mémoire alo mal olo ya nzambe nabaleki natindelaki mpe message par mémoire na solange tokutanela wapi tokutana atolingaki kaka natikelaki message to mokutakema na telefone te natikeli message natikeli mpe mémoire si mémoire kakomona yango tozalaki na biso activité papa masumu kofanda bango boye soki ozaka mwana oyo kofanda bango mela bango asambisa baconsidere bapapa sonzo et puis otelemi sans gêne ozwi whisky ozwi vin ozwi bière bozomela ensemble na bango ça montre que aux alliés aimer pas considérer et puis bango baza lokola na monde la musique baza lokola ba wera ba jibé tout le monde ba fali okutana bango boye à toute liberté c'est pas donné à tout le monde ba confirme pao donc en tout cas on a témoigné pour na bango ezaka ke. Merci pour la considération. Mais grand, au fond de passer mon habit ensemble. À chaque fois, sur la table de micro, il y a un côté. Il n'a comment le corbeau et le renard. Il y a bateaux qui ne font que nous insulter gratuitement. Beaucoup d'anaté. Boye banité, boye la paix, rien. Nous ne sommes pas ça la théâtre, mais bourgeois, même bourgeois naïe. Mais se permet que Pembeni, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? On vient de loin.
mboka nyonso ya bankumu nango domaine nyonso ya bankumu nango. Quand tu vas dans la sculpture, tu vas trouver l'iolo. Ouais. Ok, na peinture, na art plastique, okuta mettre les mains, okuta mettre l'oufwa mawidi, l'oufwa mawidi. Donc tu vas trouver dans le domaine union soit vie bankumu baza. Mais s'ils ne vous ont pas fait du mal, qu'est-ce que vous perdez? Il y a pour respecter bango. Mais ce que mais tais-toi, n'invente pas des histoires. Passe les angwana oyo, vite au pas c'est l'injure facile, mais là ce qu'on a mis tout naka. Pourquoi cannabis ou babato RDC? Je ne vois pas ça dans les Congolais à Brazzaville qui parlent que Congo Lingala comme nous ici. Qui parle qui Congo, qui parle nos langues avec les deux peuples là qui forment le royaume Congo. Pourquoi les Angolais n'insultent pas leurs responsables? Biso Kakate, Bago Simba président. Longolé Bilamba, Palouli président, Mboka Ninyoyo, quel peuple le bata quel peuple. Olongoli ministre Nayo, ministre de la République Bilamba, beaucoup d'années a été simplement parce que l'Ingo nouille. Mais voyons. Et puis on finit le président de la République à Mboka Nayo. Même à Tabil, ils ont interdit. Oui, les autorités ont droit à respect. On finit président, on finit pasteur. Au fin de prêtre qui ne t'a fait aucun mal. Au tel que tu papa Koufi, qui n'est pas besoin de Bawana. Comme on a dit, Mikolo, oh, catholique, ça va Satan. Satan, banani, prêtre, Satan. Ce qu'on vérifie bien, ce sont des Congolais. C'est comme si YouTube est congolais et c'est un gars qui soit fini. Voilà, normalement. Bon, bah, tout sous penza à 100%, donc 80% de tout ça, Moussalango. Ce qui olingi ozoavi, il faut finga. Mais or, donc on a besoin d'un monument vivant. D'abord, il faut honorer Bino, tout peut savoir nos respect. Jeune homme, il n'y a pas de courant. Oh, bah, oui, il n'y a pas. Bah, étranger. Bah, Nigeria au monde n'a jamais. Bah, attendez un moment, tu vas allumer. Au monde n'a jamais ingéré ces missions na bango, ces comédiens na bango. Jamais. Oh, et pas la bisso, au monde n'a pas chroniqueur. Bah, finga ba musicien à bisso. Au monde a à niveau profiter, à niveau il y a Weraté, il y a JBT, il y a Bafalité. De ma ferreté, mais il ma micro à finga ta vie privée. À niveau il y a Masumuté. À niveau après l'obété. Il y a Massa c'était mais il vend des choses là où peut-être exemple ma bienté. Mais pour Naya Monique non normal Yakawa et un normal Penaki non aloba maram ne sans soloba. Oh c'est pas logique. Tout le monde sait qu'à Liaka chaque samedi dans le système tout son internat. Alia Kangombe na ye chaque samedi. Mais bango siko balobi on non chaque samedi alia ka matembele. Ah. On a battu la mission ba. Mais vraiment ça. Et là vous allez un peu pas si pour na corriger. Lelo na katia art to che limite. To ponite catégorie nini yo uti wapi osala art. Na journalisme même mais ils ont eu banana l'air bon mon conception pour comprendre que moto vraiment à Sengrina art. Amira heureusement qui a confirmé le début tout ça retient na doute mais il a fait l'effort vraiment confirmé. Après ça ma souvent que yo biki na année 2017 maman ba téléphone ba ni ba o ya mata na ozole mama ba ni bo de la mata usala ba ozole ngabe directeur na soya kana na Shaba na Papa Masambia na Shaba na Papa Masambia na za leza kana komi boye PDG aye ba fumula secteur mtu amuma mteza la nabi directeur zenge ba koya ça ko lukani ba ni action solo alors ça la mona mko kwa dike pesa la bei action solo voilà ngala ibite kana mona nguma tu vois ngana Monique basali nga je ko ba mela kana nguma imaginez eloko wana lokola nguma to mutu azopema eloko ezopema siko kangi yango
azoluka mopepe donc kote kako eloko longwani bozonde kote wana ya kobimisa mango nayebi te na nsima so ezali wana kopi ya vie dudu badudu bakeleki na nini bakeleki na nakweye siko vie masamba akweyeleka na makulu siko kweye vie masamba akweyelanga nda bayebisaka temo masoaliname blokakayenga asala nini ablokakayenga vie masamba sikone nguma selonga masambia pia bangaki mpe nguma mpe na kokima nde bafongoli certain bapambani maboli lokola ya kosala script asatenga mpe nazosala maboli sikoyo directeur ayebisi yokende kosala script apesi bapapie ye sikoyo lokola alingaki nini position ya kolalela boye ali moniteur ezali wana yafanda mpena alinayebi yango amonaka nguma abimi sikoyo na moniteur siko mpona ye yakanisaka ezaki ndoki yakanisaka ezaki ndoki yezomona makambo mosusu oyo tozofilme nguma ya kobima na écran mabola gangi asumbela papier asurampela wape adirekteur asimi michel diabe asimi michel diabe donc kanango mbala moko sosondeli yango nana koya sokomona nguma tokimi na biso donc on a fait un instant avec un monde réalisateur. On finit quelque part. Comment bien on peut dire? Chitenge Sanda, c'était un grand. Un très grand. Goyo ebale mondial master ya nani ya vie entrepreneur bango mpe balesiko basalaka na biro wana alors yakendeki mpa nganganganga naendelo kokendekende na retard epuis kokota na biro na porte te kotela na fenêtre sikoyo ebale ayaki liboso na esika asala ebale azomona sikoyo mashine azokota na fenêtre Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Donc, Masumino na zone na yuza Masumu yoka yo. Moni na fema ko. Siko ba ngoma zala ke pa nga kawana te kaka yem ka kere pa nga. Siko ya so ba donc moni nga penza. Mona yote pa nga na zo mona. Do ya kan ta ki nga te ki au ka invisible. Donc qui c'est Simi? Ah, qui c'est Simi? Obi biso to sala ki te ta on bido bosa makambo nyonso. Retrouver lelo ça montre vraiment que ils ont nostalgie ma makasi ko bosala. Maman bino mo enda ko to kala. Ah, na zongelo maman Belio de qui a 23 ans passés. 23 ans, ça va maman? 23 ans ça va. Ah, et puis que lelo yo bande ko no bakufa bakokodioko bashaba ba inga si je me trompe pas. Ebele bakufa penza tomona oya te mama bele mais tomona oye turoyo ndeko mpenza okende kotemi mokolo ozonga te siko ozotika bandeko na yo awa na Kinshasa bandeko no lelo bango oyo bafandi liboso na yo eloko nini okoloba bandeko na yo lokola namoni masasi mpe nango lelo oyo 23 ans passé ozwi mbula na ye tolongoli mwa 23 azalaka jeune elombe mpe ndenge moko baza masumu ye 23 ans na ye azali ya mokolo
Voilà, siko oloba nini mpona bango mpona namoni kaka lera ayaki sika so namoni bafilme nasekaka na ndako boye Masasi papa elombe nasekaka makasi boye so namoni bafilme kala wana auti wapi autaki wapi akomi wapi vraiment autaki musika bon eloko nini nakokoloba na bango eza pasi ndenge olobi bamingi na mosusu bakende mosusu nayaki te mosusu bon eza bongo bakao mingi ekutani na ngai neti nakobanda nakokoloba shaba eza kokutana chaque fois oui ezakedi babomena aza présente nga ezali kokutana matanga awa na Kinshasa nga mpe na poto naza na matanga na mosu petite sere nanga kufi grande sere nanga kufi c'était comme ça ezalaki bongo ekutanaki mingi na matanga ndengela boyemooloba ezalaki ekusalongo eza kaka eloko na osenga kaka na nzambe bakangama kaka na nzambe po moto abatela eza nzambe tomonaka grave ya na pasi parce que tovivre plus de 40 ans plus de 40 bamosusu 40 bamosusu 50 eza facilité esika moko boyebani bacaractère boyebani makambo bana banini tout ça okamona wana epesaka mpe pasi mais na eloko na lobakaka te nzambe abatela bango nzambe azala na bango motu nyonso alukaka elongi ya nzambe mpona se ya moi tizomikaka eza nzambe nyonso tokosala eloleka kasi liloba na nzambe elekaka te parce que le maman mabele mpe nga mpe mosusu abanga liwa mosusu aboyaka kokufa le mabele vanga mpe liwa oya nini abanga liwa nga na yamba yesu lokola mokonzi soki liko eyeye motu buta mponaka liwa te totambolaka boye lokola toza na kati ya bis oyo akomi na rena ya kiti eza ndenge wana omoni bato tomonaka grave le mosusu bato bazokufa mingi na groupe salongo bato bazokufa mingi place boto na famille tomona yango mingi parce que eza polele eza na kati ya public polelo nombre ya bato bakufi toyebi te me lokola eza esika moko eza bato batia misu yango wana tomona yango po ndenge tozali ya badestine na biso nzambe abongisa vie ya motu na moto ayebi motola motu moko ayebi kochange lelo oyo Masasi aza liboso na yo otiaka très jeune Masasi yako mokolo mpenza libandi yako mikoko okolisa bato mingi aza na 90 aza na ye nani okolisa bato mingi meme sata baafrike de l'ouest bakoma tina 120 neti nga nde nalia nakufa leloko nakoma mobange mpenza na simbi ebele nzete te po nzete ekomuka nakoma mobange mpe kozoya kofinila Masasi yo aza liboso na yo aza ndeko na yo oloba nini ya po 23 sata omoni ebima osebila makasi oyo azanga nakuti nasala ye oyo azanga alelaka te aza mwana na wana komengo mwana na biso mwana na biso mwana na biso nakosala wana okosala bablai mais aza mwana na biso alelaka biso ya marijani alelaka po yebi bolamu bamalamu eletebeli ya okenda ndenge na ye oyo nazala mongo te obwena bokokende mna sikoyo nasali leke atindi ye yake munaye lokola yebi deja place wane musokenda ikota ville apeti mpe mwa crèche naye lobi awo yaye msuya maikeli kuna bakabelenga nde sadola alaba italiya akina masere nebele wana mpe lere wana bongo eza kopesa eza te bato okenda biro bakende liwa abimisika bapesi wana eyaki bongo ekozo profitele na nsima wana yango namona lelaka bayana eko ebiti ali ebele Masasi on est belé c'est normal. Voilà, na kango te na témoigna kango que voilà. On a ça de bango. Moi c'est na boti. Avani ka Masasi wa na mbongo to tu ni basi ya kusema zeni. Moi c'est na zuko tami. Lokona pesa zeni wa kile mbongo tende. E kama sio kumba na biso. Oya soma wax, oya soma lipapa, oya soma mili kemona. Kama iko oya bwana kama ni bale. Tene pando ya kiti kisa zona ndoi. Tene pando ipo hapa kisa msusu. Apesa mwana ndoi. Okay. Ma bele men kamna lobide o lobide. Mina ngo. Masasi ye liboso na yo. 23 ans yaki. Masasi otika maloba nini otiki Masasi ye liboso na yo. Oyo tiki na bima kambo ya pedite.
occasion à nous. Non? Attends, yo. On ne sait jamais. Parce que vivre le bien, il y a beaucoup de 100 ans à sa chaîne. Vous comprenez? Donc, dès que vous allez avoir, vous avez adolescent tout fait. Vous avez ban. Masasi yo aza mwana bino leki na bino obo encadra masasi lelo yo libandi yango bien comme premier butu mais bito ne sait jamais bon ça masasi nini c'est un problème masasi ma premier na otena to ba yero yo azo continuer kosala mosala ya continuer mosala na continuer mosala na etina suba esoki na luki azo continuer kosala mosala na oyebi ya balobana artiste akufaka te mama boyi lokola ke atiki baevre na ye atiki bakosala na ye pe masasa azali azokontina mosala na ye ti mokolo nzambe akozwa ye c'est ça papa sozo yo pembeni na yo omona ekala yo komona papa 23 ans basozo mama mabele yeni babo momo kozalaki na mabele 23 ans après omoni impression na yo Jadi memang saya memiliki betul sudah kami na telefon mana kini video tu di si boni santai boni kuna boni sudah kami kita nak buat ini sudah premier kali buat kena jadi sudah kami jadi presiden kami jadi malam pada berbagi dia itu baru dia dengan sudah bagi mama begitu jadi saya memiliki kalau juga jangan kalau nak bagi kita bang bayar okay pada leman lami mau kabel ngai itu mana biar tu mana itu tu mana itu dengan biar akhirnya kita kalau pas kita boleh pas dia mau saya makasih memang apa yang bagi saya bagi lah kau mesti bagi lah tu saya cukup pandai kan dia bah pucin dia habisi ada bagi masih apa vermi kita lagi lobby tout le monde mourra essentiel de savoir comment on a vécu sur cette terre donc dans un certain nombre de choses vous devez essayer c'est pas la première fois et la première fois vraiment j'ai essayé donc vous pouvez travailler vous voyez ma médaille vous avez essayé famille la mission qui est dans Kala tout le monde a suivi vous avez essayé vraiment c'est comme un casse Basani na kaza lobby 23 ans après. 23 ans après. Na façon. Parce que puis quoi c'est normal que sur la téléphone de l'autre dans l'émission de mission c'est voilà. Ba masumu ni kuna fadi otala ni. Pour banale kale. Yala la kuma mbanza. Pour banale surtout. Na raconte les lots dans ma soume. Président Massoul, yala, Fumwambanza, et Panayo, 23 ans pour Moutana Mama Bélé. Bamboule les qui n'a pas maman pour même. Impressionnant surtout pour le journal de raconte à l'élo. Un égal va cambier vos cartes jamais. Occasion ya mawa. Vraiment beaucoup de salut que c'est une très bonne chose.
c'est la famille, au Monique, Tovandi, comme au village, c'est la maman Batolamba, Kalate Kuzolia, cette ambiance, Batolamba, Bambeli, tout ça, même yo, Baebi Gomela Gate, mais Awa Toyebi Gomeli na yo, tout ça, pour nous mettre cette ambiance, c'est ça, très bien. Nameli Bezarando Lomi. Nameli 20. Le roi Timothée. Voilà, en tout cas, c'est l'ambiance, c'est un beau comprendre le biseau. L'ambiance, Papa Lombe, s'il vous plaît. De l'eau Oyambi, Bande Konayo, Mama Bele, Mama Omengo, Masasi, Kabamba, les vieux cartouches, ça va. Tomoni, Président Massou, Bassonzo. Impressionnant pour la réception de l'eau, la présence d'abord aussi. Bon, oya lelo eza plus symbolique parce que il y a après kokende ya moko na biso. Après kokende ya mama Marie, de la sona, maza pemé na banjelu, après kokende na inde to sangani bo sa. Mais pour ça na boye eza culture ya groupe Salongo en fait. Tondo kende excursion, tondo kende bangandaya, tondo kende ba King Ranch. Donc eza ba habitude ya groupe Salongo. C'est ça où est polisa famille na biso. Ça famille na biso. Donc awa c'est modestement chez moi mais c'est chez nous. Le salon à Bongo. Donc baya oyo ya basi comme mibali bayamba biso na groupe salon pas tokuta bango ba méga star balakisa biso bolingo ya mpe tokola tokoba na utile. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, d'accueillir cette grande famille ya groupe salon. Mais ça comme on parce que c'est un événement spécialité. Ce sont là les habitudes de groupe salon. Donc ma bonheur, maman bomengoza na Kipwanza ezaki lieu na biso ndako na biso chez Massassi c'est chez moi, chez Besonzo c'est chez moi, chez Debrende ezaki pas Massassi. Donc c'est ça la vie à groupe salon en fait. Et yango to militaka bana maile ba imiter biso parce que cette famille elle est plus présente que famille biologique. Je crois que à quelle occasion dans ma famille, peut-être mon anniversaire, notre fille de tout le temps, je partage chaque mot, ndenge tout ça. Donc, nous bénissons l'Éternel qui permet que les lots de Sangana Awa y mettent le temps de circonstances. Na Fumisinza. Vous allez s'il vous plaît. Depuis la famille, depuis les barres de salon jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Non, beaucoup de temps à bouiller. Il y a 4 ans. Sangana qui est Papa Sonzo. Et avant, maman Bolingo a voyagé pour nos soins. Ozalaki et pas maman Alinga parce qu'il fallait que des bisognes c'est pas maman Bolingo mais comme les arrosés la pula na propage na banzela bazo bongisa côté basola côté banguma côté ba DGC on juge bon il a se déplacer aïa et pas maman Alinga tosangana kiona biso nyonso kusalongo tosangana kiona pona lelo kare pas na mutaza empêché aza mbashi mais tout le kusalongo et on tout à l'heure c'est pas un événement nouveau c'est pas un fait nouveau c'est ça habitude de kusalongo tosangana ki na banda n'est pas maman Alinga to kabula qui repas ensemble et nous pensions que maman Bolinga Bosonga
en super forme, on a gagné soin, bon, nous avons décidé autrement. Il y a un collègue Nabiso, c'est un grand signe d'amour. Denis Lipati, Jean Moulaï, Patricia Nzanza, na amoureuse Essengo, parce que empêchement, une délégation est. Donc, ça va non. Tout à l'heure, ce n'est pas un fait nouveau. Ndenge baye bana mikuluke papa sonzo la télévision dans la banlieue il y a ça nganda cc ngana ça na biko nous avons bon to ça n'est pas mon biso mais to ça n'est pas ngai c'est pas un fait nouveau le groupe salon vit na rythme oyo malgré to kabwana musbaza na poto musuku tika en Afrique Et lui qui a eu une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ, le Seigneur est bien nous voir par une confession proclamant le Seigneur, la carte de Dieu, et de la fin, de la fin, la délivrance, comme il faut qu'il y ait des choses qui donnent à pouvoir. Force Seigneur, au lieu de notre Dieu, de Dieu, pour le Seigneur, de notre Dieu, de notre Dieu, pas mal. Pour ce qu'on sait, on va vous donner que Dieu nous a attiré de la fin de la vie. Amen. Amen. Tout ça va redit, on a répondu à Nebandeli. Que Kokuta na biso boye eza habitude ya groupe salon. C'est ça notre vie. C'est ça la famille salon. Bayaya bayi kokunda ya na biso mususu. Maman Bolingo tokundi semaine passée, ba kozonga bientôt. Papa Sonzo azali na biso te compte tenu à difficulté né à déplacement. Alors jour de cimetière habité to kota te to pese mbote to leka parce qu'on est aux ala ya mbangu bazela biso kuna pona main de consolation to tikaka to créer un jour to kutana en famille to zwa tana biso nyonso nde to mesana ko sala donc na yangona lelo to kutani awe pananga qu'est-ce qu'il faut dire, c'est la famille qui se retrouve, c'est la famille ça où se retrouve. Par là, un message na baye bakuti biso na musala oyo baye bako ce que nous pouvons leur léguer eza o bazomona to bandote le matin to bandote ya ba lokola bana ba 3 ans bana nini mikolo batalaka bate ya un exemple na kotala na koyoka na komona ya malamu ya mabete babeba gape na koyoka na komona kotala ya mabe. Alors oya biso de groupe Salon étant le précurseur il y a musala o lelo mokimbo musala ba mon groupe Salon yango yo ba vivre ndenge nini ba mekoli biso na ko jouer ba mekola biso na ko vivre malamu. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Tout ça c'est toute une symbolique, c'est tout un enseignement. Ba mon que biso awa on a télémi activer naïe ça c'est ça le salon ezalate que masasa kei ake ko melate mulangini bo ake na ngwese voilà biso bomote. Donc pour de basimba na te ni salama te bokomi mbota pamba omona so apese mbota okute biso bomote to kuti bango bayambi biso na salongo ba exima na biso to yambi bango fréquence na biso et katani ndenge ko salima ba difficulté côté na RTNC pour la diffusion na biso, mais le groupe Salongo vit toujours et vivra. Ata Salongo atigali moko ce groupe vivra. Parce que bana auto boti lelo bango nyonso baza ba koko lolo ya groupe Salongo. Il y a pas un seul groupe à télé qui dira ngai na koi na nzeta manga pou na style nanga, tout le style au Afrique azul lelo c'est le style Salongo. Et nous sommes là. Donc voilà. C'est un grand honneur, une grande joie que Lelo et Awa, dans modeste cadre, dans l'Isso Awa, tout fan en famille, donc tout comme ici nous avons merci. Bon, moi je vais vous inviter parce que vous êtes le ministère de mais je souhaiterais un jour, une cérémonie à Kitoko. Tu vas ici, moi, à Bisso, anniversaire à Bisso, c'est la ezalaka te tokutana ntano ya tela zangi biso toyemba
Non, tu as bien dit, on peut bailler pour tel anniversaire, tel mois, tel bari. Il a laissé mon nid. C'est tout ce que je peux dire. Depuis que tu es à Bissot, tu es à Mingi, tu as la de 75. Tu es à Mingi. Nous sommes à Théa. Tu vas dire que tu as tout ce que c'est ça. Via Baptiste, comme vous voyez, c'est pas ne plus à l'hôpital, que notre toilette, vous l'avez noté, parce que tu as la Bissot. Tikanoana, sio kuposa pembela na hiyo kusana kwa mbanga na atio kwa chana kwa sababu mbele mama za lawate kwa sababu masumu na moza sima wana poster mikilisite donc rochero parisien mutokyo etanga mutu tapoto bamusu baso luko mais ya saka une semaine ayi malgré Mali les amis avec dire que de toute façon je crois que Maître Lombe à lobby nyonso tata Simone d'ailleurs beaucoup de félicitations pour Mikolo ba texte aux autres de la biso il faut sentir que oyo soko za pasteur moko ya par hasard au kokate yo ka ba terme mbala moko zo mema biso na lola en tout cas félicitations de toutes les façons bon ngai moni na uti poto na bandi ko la minute en tout cas ba bozo la nanga bo excuse sinon na mikili eza biso na biso bo comprendre ngai na uta bosonga kala te mais makambo eza tellement important na matanga ya ndeko na biso il fallait que kata makambo nyonso et puis kozonga awa ndenge kaka na esprit oyo boyoki sinon nakoka mpe kokosa nanga fo malade kuna na poto et puis natikali na ngai mais na ye quand même parce que ezali important na bano loba makasi botikisi ngai en tout cas poto je vous assure vous allez calme parce que on a besoin de bango baza banke wankulu kuna ba bonengo donc bato kala siko biso nde tozo sala mutu nazolinga na mema na makasi ya linga te Maître Lombe même ko kokumuna na ko kokumuna le report na tindike na vieux côté pour yo qu'est-ce qui se passe donc ça va se faire bon en tout cas c'est mon mingi bon okuta na boye tout ça et je peux sempre aspect tika tant Jésus a zala na ba on veut partager vraiment boye c'est je dans le même mot là pardon je dans le même mot ko le temps baza olia ça va partager alors on doit tout à l'heure on a une autre on moni montage biso to ça montage to ça na montage biso parti on a tout kati ya monteur na ça qui kala na parti bien voilà merci malheureusement pas maman Bomengo Mikiliste mama kabno soto yaki awa nesemo miko zali mama makamto yaki awa yaki nesemo nyonso makamoleki malamu mingi pe nesemo okolobani surtout nalobana sepeka eleki malamu nzambe azoloko mama bele obasani olobisi ba mama mingi aussi ça y est déjà na yote ma belle que vous avez soit 12 12 yo c'est pas là aussi interview 12 c'était ça 11 photos voilà en tout cas tout ça les nions to ko sala ya scellé après le repas Jésus sanala beaucoup pêcher bidia amen donc tout va bien. Nous sommes dans la joie pour nous sommes dans la joie pour moi ndenge tokutani na mama tokutani na moko na biso deja parisien tozoloyo donc bamama bakozonga mais parisien tika na biso mpona tia biso baete deja ndenge tokosala mpona ndenge akotindikila biso nde tokopene pas de blague. Bakoko munaye. Pas de blague. Tika tsonzo mana tika tsonzo. Ngokupeni munaye tina kufanisa. Donc après le repas, Jésus